wana bandoki et puis balâche balanga balâche na bandoki ouais ça va idéologie va le gens mal intentionné moni soki obomaka bato na butu yo dali na osiko na pane oyoki kuna siko babomi mwana na yo pe ndenge yo obomaka bato oyebi ke okanisaka ke mbanda na omutu atindi nzokani est-ce que papa Chérif man ndenge aza wana akipe makambo te ndenge bafanatique ndenge baotia mosukusu mpona balle de match afandaka boye bogisi ndeni finga mwana mai bogisi aloba bapropos ya bogisi ça n'engage ke ye moko ayebi makambo nini mpo 20 ans naza vie na ye vie nanga weranson le roi de la forêt ala vie na ye comprendre donc ayebi ndeni bazala na petit na bango wana ayebi ndenge nini bakopela mpo bogisi akomposaka nzembo namona papa wemba kutu aloba ngo a haute voix na concert nzembo boyoka oyo ya nani ya mama soki ya nani boye bogisi mutu apesango donc akomposaka donc eza makambo na ye na vie tone donc vie ayebi ndenge nini akobenga petit na ye petit mwa biloko tosala wana tala ayebi ye mo mpo ala vie bogisi mpe ayebi yana oyebi lika ya makambo bogisi aza petit ya vintone ayebi makambo ndenge baowela ye na vie na ye nayoki kaka na banzela mpe bato baoloba bogisi azolela mpe o bafingi mama na ye bafingi tata na ye bafingi ye ye mpe wana mwasi na bana omoni sikoyo babiloko wana ezalaka bien te biloko wana sikoyo moto afingaki bogisi ntango mosusu ekozala yango vintone te moto mosusu moto afingaki mais sikoyo bogisi ntango aoya koreplike akotaki kaka vintone papa chéri na rien à voir na makambo wana en tout cas eloko te tuna bango nyonso sikoyo lelo moto kaka nayoka aloba eloko ndenge wana ya shai masalanga shai ngenge mais tuna shai ngenge sikoyo lelo awayebisa o te ezalaka ambriema soki vie nanga ntsone aproduire shai uwelemana balle de match ekobima sans makelele tozoki problème balle de match ebanda kala oyebi ke shai ayemba na balle de match banzembo ebele atiaka mpe na bavocal atiaka mpe nzembo sikoyo shai ntango alongwe balle de match tobaki ekobima neti le 10 août shai ntango alongwene avant le 10 wana sikoyo foto sani faut qu'on la voie à Chai. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notariat Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa des 380 mètres carrés étalée sur un terrain de 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende. X-Bass, Maranoura, Franck Semaï. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne Afrique Info. Donc, nulle part ailleurs, la poupée Barbie de la presse congolaise. Bon, on est toujours Awa. Abonnez-vous sur Afrique Info. Bon, pesanga chance. En tout cas, vous n'allez jamais dessus avec votre poupée Barbie.
J'ai dit un grand merci na boss Nangayo a pesi na chance ya Rosali Bosso na bino. Un grand merci aussi à toute l'équipe au nazo travaillé na bango. Un grand merci aussi à ma maman chérie, maman Vicky, le colonel Full de la police. Un grand merci na bato nyonso balinga votre poupée Barbie, elle est là. Nil par ailleurs, je suis pas seule na plateau Nangayo en tout cas. Na obaki première émission Nangayo il faut nazalana mutu moko ya BCBG muton azanani tout à l'heure beaucoup découvrir ce qui na yambi nani ce qui maï la kofon le langa déjà caméra pour na soit invité langa. Bonjour. Bonjour poupée Barbie. C'est gay mignon. Oui, poupée Barbie. Bonne santé. Ça va très bien, santé qui tourne en ngolo ya nkolo tata. Santé en mouvement ni prêt zaza bien. Biso OK c'est la biso toujours na ngolo nzambe to ala bien. Na patron na biso azali moto pamba El Salvatore de la patrie moto pamba. Donc ça va, pepelin. C'est que mignon na yeba, comment est-ce que tu gères ta vie privée na vie ya mouvement pour yoza président pardon oza chef après papa chéri tout le monde a rayo. Comment est-ce que tu gères? Non, on y va biloko wana on est na wenge. Ouais. Après papa chéri dans la Mbutakis qui soloken. OK. Secrétaire du mouvement CG. Nga na na sima ya Mbutakis. OK. Donc sauf que le chef. Mais plus et bimara ndeyo keye toye barakene sege mignon OK ne sege mignon papa chéri ernio so appelle les alara sega. Non, veut qui ça héros de l'ombre. OK. La fin de la traiter makambo sous-sol. Mbutakis a traité makambo minene. Na c'est nga makambo nga pe on a traité makambo nga mi keba charge nga boss ngai après ça et puis na sala ngo bien na linga na sala ngo bien pour na se pour ça y a moni tout le temps to ala ala etanga moni après ça comme ça na mo na sala ngo bien et que bien donc y a ngo moni patron on soit la ndengo. Oui. Yango no eba ko gérer vie privée na yo na vie artistique na yo et que ndara ngo normal sans problème. Normal sans problème pour moni musala biso musique yo eza musala moko. Oui. Ba sala ngo blague de. Ouais. Ça la blague na ma famille. Ça la blague na ma mususu mais makambo ya musala. Ouais. Musala musique place aux moi le coton, place où voyager, place et font le lieu banzélé belé. À ta voyage de place où comme il y a une notoriété. Ouais. Notoriété donc au yebani moi mon condiment ba ko fanda tiopeka abengi yope obengi pe ayambi yo donc toujours pour la musala on a Simaël Salvatore de la patrie moto pamba donc ya ngwana faut battre la musala tant qu'on s'appelle sur moi tâche mo bo sala boy faut sala ngo bien sambria raté. Oui. Et c'est que mignon avant BCBG toye bayonde toye ba lelo c'est mignon et tout ozala déjà na place moko leka au bêta ou bien moi kosa leka moko boy avant ya na BCBG. On a cosa qui na les gars qui pété. Donc na bêta kinde. OK. Na bêta qui maintenant na OK c'est biso pour na moi na ma tête. OK. Na OK c'est biso na quartier Kinsaku. Na les kawana na OK c'est biso ma tête na Kinsaku. Ou me la raté directement. Toi là ba ene na biso ba ndo sa musalango chic za vingtaine na matete na kinsa ko biso to bana ko imiter mo ban ko zo mo ban zemo na bango to zo interpréter to beta to sala mo groupe na biso mo muke Gauthier Musica Gauthier Musica to na ba master belé ba mugeya ba jeko ba évoluer à peine de tu évoluer boy botika la ba compte malheureusement pour na bango na mda bimate donc mais bana mutu na bango babimisa ngai. OK. Donc yo za fruit na bango ya groupe wana. Donc babimisa ngate mais na ba masande to zalaki ba sepelaka. Ouais. Tant na kena pe mama tete moi to fandi ba sepela sala bango bien pour na bana ko nsa mo makambo. Ouais. Ba o baebi na ndem songe puis tant na longwa na Gauthier Musica na kena ina sode mo boye to créer na ba masana biso ba templa. Templa na ba Kintsaka na ba toujours na matete na ba Shongo. OK. Na maman c'est belé toi notre travail et puis on a quitté matete na Royal na Gombe.
donc en face à immeuble Royal wana au Pez on que la garde civile na ozala wana na ya obeta kokota sinoke c'est mon la remesse ya bana gombe na la remesse na côté na la remesse la remesse bazaka drumer moko boye toujours comme drumer na ba place nyonso drumer kaka OK bazaka drumer moko boye bana au mona yo ndire abeta danser kolekanga ba oma ko négliger nganga bon grand frère nanga maître Yuka allez au orchestre ne mona kitambo Versas Musica le pana yo kende Versas Musica tomo kena ina Jeko Buro bande konanga oui sai to eno chapo na Versas Musica na kitambo to lena ba emepiaku ba donc toi et moi bah te belé bah papi pengo ça dit Versas Musica pendant que donc Versas Musica il y a non ça qui tambona qui binda ko ba série wana ouais pour na fola pe moi mukena qui binda donc qui binda na mando kende coup de mes papa master donc après koleka na ba place wana nyo sonde oye kokota BCBG après ouais Versas Musica ndeko to muto pesenga pena moi makambo po ouais tu as regardé la Vekis ngana maître Yuka to beta à lever les rideaux ya wenge ouais na vis-à-vis na victoire wana ouais Vekis a programmé biso ya na un secteur samedi mon bon OK to ye to bongami to répéter makasi to bi ba vient na wenge faut pas sentir biso ouais to se préparer to ye pendo le Vekis a vi bo banda to bandi to beta pe bien ok c'est musu pe beta ki binda ko ipa no beta à lever les rideaux wenge ouais ba beta ki pe ba beta pe bien et si yango to fandi concert na wenge sko bandi makambo bandi siko bankale ba mati sentir que masore bandi parce qu'on a quatre concerts wana ouais na victoire amoni papa chega do souffler 20 sonnes et le monde en réalité 20 sonnes a bendi micro na bi bonde to zalia wa to luka 50 drumer 50 le quoi mon test second ah second OK second drumer wa ko pour la titi na poda ye moko ouais ba concert ya la gibela ya mutu ako lemba pe ponzoto elemba donc mutu mo a pour la comme doublir ya titi na ouais nga kutu na boya na nga ko telema histoire wena na mutu moko boye ayebi yango apesa nga numéro ne mena yebite so na nga na donc ba bata ko tuna bina makambo arablanga ngo susu o nga na histoire wana skola comprendre abete nga ndenge zalivement et comme ça na bosani comme mutu donc il est pas qui présente au makama wesa ala ki wana ouais parce que mutu telema ni boso champion Stoumi G Capella oya ya nini alanga na nini okay so ya Fred Dakumuda ouais na lemba champion a Telemaki ouais pire mutu moko boy peka pire ala na bandar comme ni Swale Imam il est deuxième personne à Télémi ouais na jomo boya kasi ya matonge kaka a Télémi pe ngala melama ina ngasko ba mission na biso sko ba eme pia kuna ba papi pengo ba bisanga wana banda benga segente wana job lezino donc ozaki sur na yote bandana obanga te na wana ko banga ngabi ba veo ba gwana bango na banga ti na sko ngabi kiti wana ya fanda po to beta ina biso drum ouais mais tangu ya fandi drum est chargé na fandi ngabi mais non na ba beta boy kan na bani ko mituna pona beta ndenge ya beta ne wana kan donc na era esprit ya moi limité on na ba été na o ni nzambe a zo sapo na ngai mbala moko pa batika courage mais telema o gagné na yeba na ngana motema keso na beti na olia batu wana tu mais na boya ko banga mo bizala ko banga ka kisi ouais nzoga al kampona batu ala na kwate ouais
Moussa koyeba musala kaka. Oui. Un temps pas na télé mi peti. Ba moi ga mutuma mukuse abimia po na jeune na. So moi bien kala. Pour de coller de ba face on peut se beba kenda. Oyebi ke champion banja betaki bien. Ba betele maboko. Soleil pas beti bien ba betele maboko. Joana pe ma tonga betaki beti. Ba betele maboko. Tout la ngaskuta na mati na simbi na beti ce que donc comme ça tout ce que jeune moi mon couser boy a signé affaire mon afandi na beti go ba tout balai kiri et réaction ya papa chéri na na simba drum na beta patient kusangila na accompagnement al campo na temi na pembeni to bani wana kutu bayebi teke ngaleki alempela OK wana kutu bayebi te na beti papa yoka nani patient kusangila kauka na kena kauka singa vanda na vandi so ngana yoka kaka enta patient kusangila sota bi ouais patient kusangila muta sota vena ngano koluto les mots sentir que non c'est bon si qu'on a bêti bien enta na moi ba sola ina titina titi na skota a chiga boy na sepelinga bien na sima kambo enta pas esili ba beti maboko ba sepeli na yangia ma sepeli presa fande na kiti a chagi boy alo chaga alo tana na bankale wana prêtre o mona mukulu wapi siko zana bango boy corta enta tango esili noko alga tanga zisi ko drum beti susu ale 20 sol mtatunagi batuni bon ba drummer ba sa teste bango na bile mo bopona so wana ba benga mukuse ba sempela fort mukuse ngabe ngaye na zima kambo donc c'était comme ça siko bakna bisa versas ba Jesus wenge zibiso drummer na biso mais bino mokoti bolinga botombola mutu na bino donc ezaki pe batombola na bango pe ba sepela mais ba ima sus mbalama wana titi na senga zo qu'est-ce que les mola na pa na yo na pédale na ba baguette kenango et c'était à partir à Walande au Zoakimba moko fait vers ya ko travailler pas papa yoko ta wenge BCBG. Oui, on a bêti na wenge ensemble. Oui, ensemble tant bazay ba on so. So t'as les clips à Pentagone au monanga générique Pentagone. So t'as les nzembo ya dizoizo au monanga na obeta drum na di gilet na la samba. Oui. So t'as les clips ya Jojo Ngonda au monanga na obeta drum na di chemise à carré. Oui. Donc maintenant si je peux demander Naïba si ça fait combien de temps depuis la Katia Wenge? Tochana baton wana oyokota déjà na lelo. Ça fait combien de temps? Mata ba 30 ans te wa. Ba 30 ans. 30 ans faut ya la ba 29 ans ou ba 30 ans. Donc na umeli na makambo gondi mate na banda mambo bo mwana. Na umeli fort ya fort. Et aux anaba comment est-ce que je peux dire là-bas bénéfice morobo talara lelo so tali le bino o na zoango grâce ya papa chéri so na koloba po yenda za leader ou bien grâce ya wenge musica pardon ya BCBG nde ba yambanga et loko nde et ezara souvenir nanga bon wenge BCBG bon chic bonja 4x4 tout terrain qui fondateur Venanga Ingwa Kazi Didier Marcel a refondé. Dans un belé propriété. Oui. Cause à la propre. Aux hommes à partir na bango. Oui, il y a pas vie on a pas vie na balagi propre mon balaga propre tilelo. Oui. Il y a aussi canadien. Donc so de la papa chez le monde on dirait bon c'est le coup tout pamba pour le baga pour na patron yo. Bon ba vieto ata vena na prince makaba donc soit do kata mandefu na yo kansa azolo na pince ba we ranson ba onyo so yangi mo sentir ve soka beti bo sentir solo mbwa wa
Kalaba banda benga solo mboa so parfait. Ah ok. Solo mboa. Solo mboa. So bimana couloir bo sentir via beti reine oya bulu ana we bando le kana singa mo bando zala. Sentir que des fois te ba ve propreté ba ye bagiango et puis ba vie wana petit ba bimande ngwana là ko zala propre pour yo mo bebi wenge ba banda benga bon chic bon genre donc voilà. C'est que les lots sont tokoki oyeba na et puis pas papa chéri na bénéficier makambo belé mayele na mutu sagesse mayele na mutu pesinga pena donc afungola nga bongo El Salvatore de la Patria donc tu n'as jamais moi mayele makambo belé là pour na papa chéri vraiment mayele ya vivre dans la société mayele ya kokamba ba ninga donc ya pona papa chéri pona na ba vie na nga pe na kata wenge mais na kamba bango ouais là on sait ngana mettre figare toi maman satin doyen na nga musika et puis vie professeur Gilles qui ben ça mu kolo na nga Gilles de logo travailler na mu kolo na nga Rio na mu kolo na nga donc est-ce que chef na bango est-ce que ngai c'est une grâce aussi voilà yango na kumisa na nzambe pona yango na remercier et puis na papa chéri mutapesa na charge wana yango et 2 ans avec moi mambe belé bako swana bako ina bako finga na donc na sala ke fo na longola eloko wana e koma na ngompe ko longola ngana ko za olobeli kamobwe ya fo pour nga ba sinenga mais na bedisi obwe na sekisi nga ya ndene to sekina biso bien so ya olia izali to dame pe so ya komela pe izali to meli donc wana pour papa chéri ateyanga makambo wana tout oh natala ka niveau bato mususu o baza même pas na tibia ya papa chéri mais baleka na TV ado finga pe azo loba pego et le côté bosco mais via la esprit ngabe bongo ngai présentation sanga Jésus Christ sege ba finga ye ba mabanga to melise ba masuba na mokili oyo mais tanga kenda lelo biso nyonso to mo la Jésus revient batuna biso to boma barabas to Yesu babi Yesu boboma ye bokanga ye mais to ndima ba tika bango assassin ta boma ba mais pourquoi les lots batu bongai papa chilata au finga ya kosaini ata batu balobi ke yondo za roter ya kolunwa ya ba musicien belé na BCBG ba musicien mwandambo balunwa c'est toi l'auteur wana bandoki et puis balâche balanga balâche na bandoki pour le papa chéri soki a été makambo belé donc ozala moi malamu oko éviter ata mutu asali mabe vu que oza chef otie na c peut-être opesi moi suspension mo rata moi 1 semaine 2 semaines kande salama mais tant de choses ozozoa comment est-ce que je peux dire aux yeux donc motema wana o papa chéri l'action ya bolam otaka wana mopanzi otiena rigueur pour mutu ayeba que ezayo chef po toyebi toyokaka yo mo po yoka nayebi te so yoka mais toyokaka nde bato balobaka ke sege azara na nsima ya kolongwa ya bamusicien ebele na BCBG tuna bango nyonso siko lelo moto nga nayoka aloba eloko ndenge wana ya shai masalanga shai ngenge mais tuna shai ngenge siko lelo awayebisa o te ezalaka ambriema bo jino awayebisa mpe ndenge wana est ce que ngai na pouvoir mignon Abraham aloba mpe ka ndewa parce que na bapropos na bango ntango basalaka bémission balobaka nde mosusu mais na téléphone bobia na boye baloba nde mosusu omoni déjà donc ambriema mwa flou moko ezalaka wana seka bato asala ni mosani ngai nabetaka drum bango bayemba jamais bayo beta drum jamais ngai nayo yemba na chef na bango yo moto décidé donc nayebisi yo ndenge na vivaka na wenge na ki chef na ngai donc okondima te ke chef okondima te est-ce que okotangela biso combien de bana oyo JB piana abimisa o lelo bato tokoki kotanga bango na bana te po to bana na donc ba musicien na ye oyo abimisa
abimisa ngai c'est yo za déjà na BCBG mais o déjà lungwe aza abimi pe asali eloko mo bo yeba bango ba mission to tanya bo yeba bango bazalaki ba na BCBG bo babima te misu babima mais ko bima nyosu ya ngwana tango wana BCBG oyeto la moto ya papa chéri ozima makambot na lobby ouais et jeune frère na ngai Gino atambo na bokese na ebele boyebaki to yebi papa chéri voilà donc abimate est-ce que na banne wana tango to salaka nzembo azadio vocal nini na Congo na RDC batbane ko yemba neti butu exacté voilà donc là je le confirme donc muda sala vocal wana Gino donc Gino abimi wapi na BCB abana musique na ebanda kala beta na bokese na ye abeta me abimi po boye ba ye Gino na BCBG ouais kasi akemi kila sala makambo na to kenya bango tourner papa chéri mema ba onde a mema bi sopeka ba sala ba tourner bango bien parce que makambo na bango e o sala ndenge sala ndenge wana po makanti mudoza makanti na emo donc voilà Sege mignon ba propos oyo Bogis a outil ko bimisa sur Weranson sur Wenge musique à maison mère oya bimisi c'est lo yo comme oza chef il y a groupe wana na longo li papa chéri te mais na tchena no yo parce que na minute na zana yo batu ya Wenge musique à maison mère bazolo ba que ben Girouano bien ba propos wana si je peux dire ça eza motoza na simalango papa chéri nini okoki oyebisa batu nyonso oyo bazolo ba propos wana donc motoza na simalango eza papa chéri ouais eza ba idéologie ba le gens mal intentionné omoni soki obomaka bato na butu ouais yo lali na osko na palais oyoki kuna siko babomi mwana na yo pe ndeka yo oboma bato oyebi ke okanisaka ke mbanda na omuta tindi nzokali na biloko wana ozoloba babengaka soki baproverbe na ocomprendre te mais kana okolobela yango clair nalobi ouais ngai kutu natali Bogis te nazo yoka kaka oui fona yoka pona na monde ndule oui fona yoka donc makam Bogis alo ba propos ya Bogis ça n'engage que yé moko aye makam nini po 20 ans na vie na yé ouais vie na Weranson les rois de la forêt à la vie na yé ouais comprendre donc aye bindeni bazana petit na bangwana aye bindenge nini ba coopérer po Bogis a composer nzembo namona papa wemba kutu alobango a haute voix na concert nzembo boyoka oya nani ya mama soki ya nani boye Bogis mutapesa donc a composanga donc ya makam na ye na Vincent donc vie ayebi ndenge nini a obenga petit na ye petit moi bilo do sala wana tala bobo ayebi mopo ala vie Bogis pe ayebi yana oyebi likambo banda tango oyebi ke moto aza vieux na yo aza président pe ya groupe c'est un parent okokena na bandenge wana te na ebité ce bozana ba moi ba problème ou bien na nini okena peut-être na ndenge na bino mais pas sur net pas sur internet et comme on dirait papa chéri ndaza na simalango mamsu bazolo bakeno eza parce que Weranson azo produire Shaingenge mususu bango bazo kamote mapasi yango wana papa chéri azo tinda Bogis a bimsa ba propos wana je ne confirme pas bon ça il vient à Antoine a produire Shai où est le mal. Oui, man, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un petit naïe, il y a chat ingenge. Yemba. Il y a un problème. Est-ce que papa Chérif Mandenge Zawana a qui peut m'accompagner des fanatiques, des pour la balle de match, à fin de Bogis n'est finger moi na mai. Jamais. Ouais. Il y a un Bogis c'est un petit à 20 ans. Ayebi makam ndenge bawe la yena vie na ye. Ouais. Mais ya ko finga ndé en tout cas ya boga yoyebi pardon ba vie baza ba vie. C'est ça. Pardon en tout cas tiana se. Tiana se pena pardon.
o ndeko na yo frère na yo sege minyo maniata o ebi yo et puis to sola kala mais so yo vali baku ya olanda ngai pardon tana se ba vie bada ba vie na biso quel que soit problème en tout cas benga vie na téléphone ponga na numéro 20 so bogiso za ngote komena ngata na WhatsApp ngana tindela yo o benga vie bo solo là dans le calme comprendre donc nalani nan ba propos yango ya kofinga te po na oki kala banzele pa batu ba bogisa zo lela peo ba fingi mama na ye ba fingi tata na ye ba fingi ye comprendre ye pe na mwasi na ba no monisko ba biloko wane da bien te oui biloko wana tout siko muta finga ki bogis tango seko za ngo 20 sonete mutu musu muta finga ye mais siko bogis tango ya ko répliquer a otake ka 20 sonete comprendre ponga ina donc ndenge na sola na papa chéri aibisanga senge oza petit na biso outi na biso loin oza petit ya bankale donc yo faut respectaka vie na yo nyonso to ya wenge donc yango na respectaka bave so tali même na banet omona nga na utaki fete ya leki na ngai ya mwana na biso exaucé donc nakendaki ntina kati ya lupango ya vie bo sikoyo soki baa na problème prese baa na problème esalaki yo ndeni estce nga na okende mpo nga na pire petit ya mokulu mpe na chef d'orchestre ya mokulu donc moto alingaka vie na nga te donc nga mpe na olinga ye te mpo nga nakutana na vincent trop tona ye moto wana kakole bomona pa ya ndeni ananandi na prese mona pa ya na oya toye tokutani na biso tosoli toseki si tobetaka masola ndule ya bato te comprendre donc makambo ya boga na vie na ye ntioni en tout cas na mie placé te mpona kota yango elonga na oyebisa kaka ya boga soki mpo nanalandi yango te soki azodepasse baborne fo azonga na mwa nzela baza bavie na biso donc voilà. En tout cas, donc papa chéri n'a rien à voir dans ma en tout cas il côté. Oui. Bogisbo balobi Tchanase parce que ton frère a lancé à Yebisio message que Tchanase parce que qu'on dépassé ba borne en tout cas et ça l'aura bien été parce que Ranson aza viena yo ya ton si tu as un problème ya Yebisai c'est pas c'est eza vraiment façon au coquille au sala bon na internet benga na téléphone et ça la bien et relation ni bozara nango na kakol na papi kakol master la ngai ya kala master penza ok tokaboli ba drum ensemble tokaboli na ba single na ba mikali donc master penza et osa au courant que oko participer je sais pas na single na single au 21 après c'est oui a sanenga master ndela sona bandi ba répétition nango oya to créer moi générique mo boye yope beta moi générique mo ngape na beta moi générique moko et ça qui on dit ya ngo bia ba featuring to yoga gaga oh songolo pakala sali fi featuring na mbala oya sali featuring na ma deso ya ba chanteur gaga mais ba batteur drummer na et ça plaisir hein et ça bien donc nangolo nzambe et do salva po so na bi to sala donc toza bato l'homme propose Dieu dispose donc soki tata nzambe alingi e ko salama donc ngana na après na après donc na ba boko pembe masa so benga ya na bandi boulot so na ye na yoki générique ngo papa so il faut na beta na nyatiango kitoko donc normal maintenant mignon ma solo ya balle de match tokomi wapi bato bazozela o déjà toke soki 9 ans soki 10 ans yango balle de match tozozela tozofetaka toloba tozela tokobina tobinite tozela tokobina tobinite finalement tokomi wapi donc bo préparer bo sabiso surprise na ya manière mususu to donc expliquer nano balle de match ekobima sans makelele bolobaka mais 10 ans c'est trop. Donc vous en avez prêté. Tout après. Mais ni on est là, tout le bas vérité.
nga lolo balanga vérité peut pas la biso na vérité na BCBG papa chéri nga te biso ba koloba vérité ouais moni toujours qui problème bal de match bandakala oyebi ke chai aimba na bal de match banzembo belé ataka pena ba vocal ataka pena nzembo siko chai tanga longwe bal de match to baki e komaneti le 10 août chai tanga longwe avant le 10 on est-ce qu'il faut ça ne faut qu'on la voie chai donc bon là on la voie à bateau ba chaki mais ça qui longwe il faut tout ça la nine faut qu'on reprendre encore ou bien bolongo li parti wana ya moto ayemba ki faut qu'on longo na siko ko remplacer moto musu aya ko yemba nde yango 10 ans pour ba ministère basé belete pour na yango ko pena nanu peut-être puis conjoncture la mboka ndenge zalaki mambo ele focaliser makambo ba élection makambo nani boy fa kende oyo fa ya o fa kende fa ya yela ina ndenge ndo makambo moto nyonso tu atana shege akome on est la politique mais toza na biso na tawana la concurrence te ouais na tawana siko so de musai album engai sanin tonga toyoka kaka to baki na décembre album ezo bima bon nzamba sali ndenge asali a déjouer yango toyokuta na ba corona siko so de misaki album de toyokuta na ba corona boy muna mutapemi na palais tonga to suka pour promotion ça na ba bar na be kala sozo le koyoga nzembo ezo beta album papa chéri ya sika et ça a bien ce que to ngado sandeni donc bal de match biso da mama nzambe donc to lo ba susute to ganga sute to chama kelele te mais e go bima poza album o papa chéri sali yango na biso ba pouler na e poto sepelisa ba mélomane il y a bonne musique. Oui. Mais et le monde na zone mukie ba confinement ou bien coronavirus oui et qui mais et après depuis boulansa que bal de match zoya bal de match zoya ndeto kota na corona OK toi na posa ya osala bozo sala course na mutute mais ba msupe ba bimisa ki ba opus na bango to bini to yoki mais bal de match ezo zela kaka awape de confinement le 15 si je me trompe pas tous la live bientôt c'est la concert car on est bon mais ça na Barbie na lobi hein oui papa biso na concert et ba live good oyebike deux fois té so ba té to l'équipe batunio so non té wana biso nzembo wana la discours là et pas biso to l'équipe bango to sali boy o papa chéra danser non ye discours wana pas nezaka ndenge wana té ya ne humble à maison ça coûte moto pamba ouais donc voilà et puis bateau ba bimisa ki wana ouais tangela ngata kombo muto mango ba mapasa ira papa chéri pour soyer abimisi papa chéri pe faut abimisa pour ba comparer pour na mapasa non ya on a lobby avant na poser question na course ezate bozo landela mutute bango pe ba landela binote mais ezaka tozo zela bat de match et leki baton ebele ya on a linga ki to yo kalelo yo moko chef oyebisa biso que eza boye nongo expliquer na chef maintenant za na chef na ngai pe ouais on le sait le patron na ngai Salvatore de la Patria pour mutatambu saka OK c'est na eza yemo. Maintenant, bientôt à des confinements. Bah, concert et banda. Bah, concert et banda. Tout banda déjà le 15 kaga. Na mariage mon boy. Privé. Ok. Tout banda pour bah concert bah mariage bah fête. C'est papa chéri azate donc mawatro. Ouais. Donc tout banda déjà le 15 wana tout la concert. Ouais. Et puis tout la papa chéri a la calendrier pour ba producteur bazo benga participe là tokotala ndenge nini photo sala ndenge nini photo foko kabula ba ya bandulango ouais donc voilà pour biso ko tendule kindo kina bonzambe mais tous la rabat des matchs ba fan bazela bat des matchs quand na moi si soka na zemi et bien soka abota là ouais na 9 mois biso to leki déjà 10 mois 11 mois
biso kuteleka 11 mois mais wana ekoma mwana mo compliqué c'est compliqué ozali sous vraiment la sentiment te wana ekoma siko ba forcer maintenant ba pesa batonga moko epesaka ba complication mwana mwasi ayoka posa mais abotama donc batonga wana abotaka to abota te abota mais tolingi siko tobotama ndenge bino bolaka biso abota bato bongo siko babenga baona ni bana machombe ouais prématuré o babota mana 6 mois ba 7 mois bana bana te bazala bana oyebisi ba meloman nyonso ya BCBG nini pona balle de match dans bazela kaka balle de match oya pekaka ouais ezoya nango donc voilà. OK. J'étais là avec Mignon, Séguin Mignon, le chef il y a BCBG. Donc après Papa Chéri Mokondi Moussou Soaza après Mignon. Donc yango lelo na linga ki première émission langa na Yambango na bandango plutôt na Mignon Séguin Mignon Maniata. Donc mot de la fin on a dit que ça mbala soukate tokoyaka lisusu ton balle de match robima parce que obisi biso robima bientôt tokoyaka lisusu ko sala interview moko ya bien ayo moi mot de la fin là pour mona pour lever la balle de match pour mona que balle de match et si là déjà to boire moi ba teaser mo gamike ya banze mo misato na tense abeda chou ouais, il y a Bedachou la talaki ouais. Nanani na Elga. Monagi yo mondenge salaki donc et comme on dirait Kindoki. Donc il y a na okaka baptisé. Ouais. Maintenant ko bimasiko yo za ndenge nini. Donc voilà en tout cas ba meloman na biso balingaka biso BCBG na leader na biso Ariel Salvatore de la Patria et vos apaisements pour la Kimia album bima boko sepela boza ko sepela vraiment to lo baté to beti danser te boyebela discours na biso te po bomona ke to sali musala bien bozo ngasimaka bosa retro na to zonga na to kana ya bakala kana wana te pour pas comprendre que tout ça ça bien OK neto mesana ko sepel sabango ba sala retro ka ba ka ba beazo de game ba Jeannette Bombole ba santé touché ba clin d'œil ba ka bilonga na tout ba fait de l'amour ndé beaucoup comprendre qui est Papa Chéri to yebi déjà niveau Papa Chéri donc ouais bo ka siko a luka kivma na makasi ya mwana mbali asala makambo yo o ekozala à la hauteur ya banzembo wana ouais mais boza ko sepela po banzembo ngeza bien ouais et da bien to lobite ke da danser po bino nde fo boyoka po bino nde bo chaka ba très bien donc boza na mino kimia kitoko boza ko sepela déjà merci Séguin balle de match na ba leader tout ya mboka o babina bana besoin nango OK babiso tout a vraiment besoin nango bala stationné ah docteur bazela balle de match après ba on peut ba lancer bala stationné na sens né ouais na sens que to bimisi trop modana a bimsate mais so acheter nous les $100 plein a ucho beta smoking à $200 plein village Tembago Kolobate so acheter $100 $50 plein ezala nini secret na bino Nzambe te koza na Nzambe ouais kokipa mamba batute ouais Papa Chéri lo ba kipe ayo ba comprendre parce que belé ba tchaka ba sawana ba place ezangi ya ba place bato akoki en fait ba place mususu ezangi bato mais bino ce que ils a plein koza na Nzambe na tata kokipa mamba batute o samaka mna bien ouais so banika kotala ah kabelo ba biwana ati asomya ngwa ya okotina na kabelo fiona achaki te omona boye akeluka ezate ti bake selo ya kosala c'est ça ale batinele omona na fête olati bezo bisa solo mbungi et telemitemi okemba enda osali yango mais osali yango bien te ah oui donc yango na biso bakamna biso na biso ka tokipa bangama batute ouais to ala pe na motema ya tamate ouais obeta poye asali boye photo sala te etala ka biso te ouais wana idéologie Papa Chéri c'est ça
talaka biso te donc yango biso nyonso tokoma nango éducation malamu ata yo mon vraiment. Donc merci na papa chéri pour édika banana très bien et bangote na yo. A édika ba musicien na banana été to. O édika ba musicien na yo très bien, o édika ba musicien na yo très bien banana oté. Donc a édika bino ba musicien na yo très bien. A édika pe banana bien ba daïda na ba Souraya na ba junior na ba Abraham. Ouais. Un bon papa. Voilà. Na ba Océane. OK. Bambote na yo. Bambote na nga na bato nyonso balandi biso partout dans le monde. Ouais. Zadio Congolo, le seigneur de la ville, à Londres, Keno Mukena, Sam Lumanji, donc Bambo Théâtre Sikabo Zali, à Londres, Kuna, Jano Mutombo, États-Unis, qui joue Maëla, Bambo Théâtre Sikabo Zali, et puis l'entrepreneur Marcel Niembo, Bambo Théâtre, et puis Medar Kadima, Bambo Théâtre Sikabo Zali, donc. Bah, belé, hein. On a Bruxelles, massa na terre sur Mukumi. On a pire massa terre sur Mukumi. Bambo théâtre ici aux Zali na Paris na Kendagana. Code Kokumbu, c'est la taille qui fait troubler les femmes. Bambo théâtre ici aux Zali, puis Tati Abela Zepekenyo. Et puis l'administrateur Mathieu Mbumba. Bambo théâtre donc Mathieu Mbumba mon vieux. Je te salue. Nabi que liste za moulaï ceux to banzo tikayo en tout cas. Toi aussi ça s'y côté. En tout cas un grand merci. Tenda Imabobo Bank. Bambo Théâtre, Abed Achou et puis Ridi Lumbe, les Tsunami. Eric Mandala. Je vous salue. Bambo Théâtre, donc voilà. Un grand merci Naba Onyo Swazaki en tout cas branché na Afrique Info. Vous ne serez jamais dessus. En tout cas, votre poupée Barbie, elle est là. En tout cas, bétonnée, cimentée, je suis là. Et je dis un grand merci à votre poupée Barbie, ma maman chérie, maman Vicky Kamboko, le colonel full de la police. Je t'aime beaucoup maman. Et je dis un grand merci à toute ma famille, la famille Bombatou, Tati Bombatou en France, Eric Bombatou et Arlette Bombatou à Lubumbashi, Dani Bombatou et à toute ma famille en tout cas. Là, on a cité Belé. En tout cas, na lingi bino mingi la famille Bombatou, na ba vieux na nganya so balinganga, en tout cas na bois kananga mutute, na pesa na tanga komba mutute mais na linga bino mingi, et bi ke bino pe porter à cœur. Un grand merci à toi qui était derrière la caméra, Maël est toujours na musala na yo. Merci et merci aussi à toi. Eddie Bombongo. Eddie Bombongo. Prêtre. Prêtre, le boss Eddie Bombongo, prêtre. En tout cas, la pesi Pembote. Et la pesi Pembote, na maman Alambeli Bisoto Utikolia Awa. Na Bosani Kombo, mais. Maman Adèle, merci. Nabilo, on a lié bien, en tout cas, on a lié bio. On a lié vraiment bien, merci. Et j'ai dit merci aussi. Na yo mtope singa Tawana, Otiki Mama Kamobando, ça en tout cas. Merci na yo. Merci na yo pe ne autant de micro na yo pour c'est pas donné à tout le monde ba musicien bada et belé ouais mais l'équipe là on a bango sauter pour tant ba ozali baku ya kotala ngai ba comprendre moi ça m'a BCBG et l'équipe donc pour na yo donc merci na nkolo ya pesi biso souffle de vie denga tambusi okomi pe boye accident au sakanate il y a somme ba moto ba voiture ouais voilà mais comme na ngolo nzambe puis ozonga na ngolo nzambe amen merci beaucoup et na obo salate tête tendai balobi motema Rachel Fouta moi si ya pembe merci Nabino et à toi aussi Dadem Poko Masaya là on a stand numéro 5 Béni le visionnaire balangwe nde banani Balango musique. Balango musique. Balango musique. Oh. Wana idéologie El Salvatore de la patrie. OK. Ya mikolo. Balango musique. Non. Balango nini? Balango musique. Ah bon? Musique kaka. OK, musique kaka balango. Merci à toi aussi mon patron Franck Stemay. Merci. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye. Besoin d'acheter une villa à Kinshasa, c'est désormais très simple. Contactez Notaria Conseil et Assistance Noka, spécialisé en gestion des patrimoines. Des maisons à vendre à Kinshasa, à l'exemple de cette magnifique villa
des 380 mètres carrés étalés sur un terrain des 906 mètres carrés aux prestations raffinées avec des très belles terrasses couvrant 23 pièces dont 5 chambres à coucher, le tout dans un cadre verdoyant où règne le calme absolu. Notre adresse, 8e niveau de l'ancienne galerie présidentielle, appartement B1. Téléphone, plus 243 91 042 68 18 ou nous écrire sur WhatsApp 0032 48 68 12 626. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité AC Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Yandankala, Twende.